Ça penza moto ya mayele opekisa numéro 1 na yo ayate. De soki yo pekisi yo mto sali buzoba. Soki yo pekisi aya. Wana na ngwa pekisi nani yo komuko ba parabole bolo ici sur le coin neto. Kabila pekisaki Tambwe Mwamba. Pardon? Kabila. Apekisaki Tambwe Mwamba. Apekisi Mabunda. Apekisi Ilunkamba. Bokendete. Pour ceux qui n'aiment pas le lobby, c'est Kabila. Salut, baloba bino bataille des PC, boloba ramwa makambo mingi boso ko suki sa mate tango koloba e Kabila o ba bengi les présidents honoraires, les sénateurs à vie, autorité morale bon. Apekisi bango yo ozana ba preuve? Joseph Kabila Kabang. Mais na l'autre koloba no, auto loba no boye. Des courants politiques. Je ne veux pas parler de famille politique. L'UDP c'est une famille politique. PPRD c'est famille politique. Le courant politique FCC des plates. Bango bazaki bande ko FCC té. Obe mabunda na ta moment. Mais au monde te bazu ba problème. Bazu ba problème. Bazui ba problème. Oh maman ezali nini? Rachou la caramel. Awa nazolo bana yo. Awa nazolo bana yo. Pius Mwabilo komi na ba problème na bango. Na uto tanga tweet ya Nehemi Mwilani ya lelo na tongo. Azaliko kolobake ils ont été trahis par tous les Kassaïens qui étaient dans l'FCC. Abandiko tanga atangi Lambert Mende. Na ngomane komaki moi nous et na coalition. OK, tant to ko bongo wana siko tout na mutuna c'est que to ko mona coalition FCC cash. Voilà to mituna e kundami passé. Na ndenge nini beka mpe ko manyola yango de ma weja ko seka kuna mais quand mpe ko manyola ngo au passé. Alobi eloko etindaki biso to sangana na bango ezali que tokendaki na ba élection résultat o ebimaki nde sali que ba oyo ba ennemi farouche ya kala ba komaki appelé ya ko vivre ensemble. Bienvenue sur votre chaîne ici télévision nebiki vous allez wana ebele na baitando na bino to pe na ba téléphone na bino liboso na machine na bino pour na koka sango nini ya malamu ici télévision amemeli bino na pesi bambote mingi na balinga kabiso ba batala kabiso ba partage ka pe to pesa ka matondo mingi na ba pesa kabiso ma ba conseil na bango to salela ka o to ko sala o to ko kate to sala ka pe moins fort wana ya komeka lelo to yambeli bino moko yeba yimboka moko ya bana ya Congo moko yemwa mbenga ka mwana ya kini ya solo o vraiment ya solo maîtrise ka pe politique mo malamu mingi ba bengi na kombo ndeko Charlie Kadima azali ya wana plateau na biso to komeka mpe ko partager na ye lelo actualité ya mboka oyo to landaki utesima mikolo ba juge ba te ko prêter serment to landi mokonzi mboka leka kasa ki discours na ya 6 minutes ozali ko pesa nungu tina mokonzi na ngomba ya République démocratique dit Congo bakoloba été violation et la constitution eleki viol sur viol. Donc on met un peu ko débattre yango na Charlie Kadima. Yango wana bosanité toujours dire un grand merci à mon papa chéri, mon papa d'amour Cléo Kaléou et pourquoi oublier Rachel Chakobabi la coordonnatrice par excellence Didonema Weja toujours derrière la caméra et j'ai pas aussi oublié mon très cher ami Daningi Vula et si vous allez na peso bambote mingi nebi que vous allez déjà wana etando na yo pour na kotala et pourquoi oublier aussi et balobi Maboko Banque na Katia Grèce. J'ai dit aussi un grand bonjour à mon invité Charlie Kadima à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Jocelyne Moussa. Bonne santé malgré moi mes collègues. Oui, santé zamaram na ngolu ya Nzambe et na PCP ba bambote belé na balandi ya usine télévision. Charlie Kadima, le toye awa et pas inayo to mekampe actualité zali ko kende balobi viol sur viol balobi mo kondina mboka azali toujours na kati ya ko violer constitution. Tomoni ba juge va prêter serment et semaine passée ba juge va ko prêter serment na bango absence ya tomoni ya o ba bengi mo conduit akambaka chambre basse tomoni absence ya o ba bengi ndeko Janine Mabunda mwana mboka Janine Mabunda mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba et ko beta mama mingi bakoloba ba musu bakoloba ezali kozanga limime pa ya mokonzi mboka ba musu pe bakoloba ki était mokonzi mboka ya solo ako violer les constitution et tant qu'analyste o koloba pe ni sika wana. Merci mingi d'abord na mutuna ko violer constitution
ba violaka yango kaka na ba mibeko nango na ba mindelo na yango to ba article na yango soki mokonzi ya mboka a violé constitution a violé article nini article yango estipulé nini oyo ye ake à l'encontre nde motuna ya liboso moto esengeli ya mituna te moto azana na makanisi na bwania pe na mwa mayele bon na mayele pe na mwa bwania po mayele bato mosusu bana mwa mayele me bwania pende ya kapina mingi te donc aromituna lobby soki na lobby a violé constitution il faut na yeba article nini oyo ye a violé et terme ya article yango eza penza koloba nini bon ba oyo bazoloba a violé ba yebisa biso Maintenant, quand on était comme on a mboka à coller kabato banduzi bako ya solo ko prêter serment absence ya bato wana mibale o ba kambaka des chambres beaucoup mon était mon ngungu ezali na kati ya coalition na mino jusqu'à là ah wana ko mutuna mususu violation ya constitution na ngai na moni yango te et pas ezali na moni te bango nde balakisa biso na constitution ezapé constitution pe nanu banda fati akoma président nanu ba modifier constitution te ezaka oyo bango batikaki donc baza na maîtrise na yango malamu koleka biso donc soki balingi balakisa biso epai to violé baolakisa biso omoni mokomso tosalaka no émission moko na lobaka no na lobi UDPS c'est la plus grande école de la démocratie na lobi na yo que arme na biso ezali papier na bic toko conserver pouvoir kaka na papier na bic s'occuper tolingi to conquérir yango lokola tozwaki yango to conquérir yango kaka na papier na bic tokobeta munduki te tokobeta masasi te opo peuple ya boyi bozwa machette bokata batu mitu bokata batu mato ilere bakomona somo bongo babanga non ça c'est du terrorisme et tout le monde a bien obéi kamoke si bokiti na bala boko marcher boko panza to marchaka parce que tozo revendiquer tozo marcher te po tozo boma batu tokana minduki te tokana minduki te toka pete na machette te soko tali minduki yaka nde ko boma biso ba utiliser nde minduki contre biso donc wana ezali na bi oyo ko kata bato ba machette ezali terrorisme ko terroriser population pour que la population ait peur et commence à céder à vos exigences. C'est du terrorisme, rien d'autre. Maintenant, mokonzi ya mboka esengeli a nommé ba juge. Oui. Ba juge esengeli ba prêter serment. Oui. Ba juge ba ko prêter serment devant nani. Ba juge bazali ko ya ko prêter serment devant Mabunda te. Ba juge bazali ko ya ko prêter serment devant Alexis Tambwe Mwamba te. Ba juge bazali ko ya ko prêter serment devant Ilunga Ilunkamba te. Ba juge bazali ko ya ko prêter serment devant le président de la République oyo akozwa acte ya prestation de serment na bango. Ba oyo bazali wana ba institution nde esengeli ezala wana mpona koassiste na lobi ba institution wana ezalaka wana mpona korepresente peuple c'est-à-dire zelanga na silisa ba institution wana ezalaka mpona korepresente peuple peuple elingi koloba nini sénateur azali représentant ya peuple na chambre haute député azali représentant ya peuple na chambre basse. C'est pourquoi on accepte même que une partie de la population ordinaire baya kokota neti bomkwana na mona kibino likolo ya likolo kuna bozo sa animation wana na mona kibino likolo na ko sabe musala te Charlie Kadima ko na yebi yango na musala te animation de musala yo mona kitaka ya musala. Donc lorsque la population vient comme ça, c'est-à-dire c'est devant elle qu'on va présenter le juge. Il y a un protocole d'état, ça la première étape, il y a présentation. Il y a juge devant le peuple. Le peuple waneza na sénateur, na député, na bino batubwaki likolo, boza peuple.
Mais ko pesa mo nungu te okota na muto akambaka peuple wana otobi muto akokamba député muto akokamba sénateur ya yete aba ko lobe ezali humiliation te koyo ayete en tout cas yende il faut justifier pourquoi ayete parce que je pense à mon humble avis que moko na bango bazwa ki ba invitation à protocole d'état moko na bango bazwa ki invitation à protocole d'état mais soki ba yete sikoyo leur ba yete est-ce que soki bango ba yete elingi koloba que prestation de serment ko salema te non serment il faut salema parce que bazo présenter yango devant le chef de l'état que prévoit maintenant que prévoit le texte n'est pas une commissaire aussi que prévoit le texte donc soki bazo ki invitation yete lingolo bakoza empêché si le premier ministre est empêché il est remplacé par le vice-premier ministre il y a eu le vice-premier ministre. Si le président du Sénat est empêché, il sera remplacé par le vice-président du Sénat. Vous avez vu Sami Badi Bangalo? Donc les institutions sont représentées. Bien que les individus Mabunda, Tambwe Mwamba et Ilunga Kamba ne sont pas venus. Mais les institutions sont représentées. On a koloba ka ndeko Charlie ka dima ko luka ka obia milongisa balobi ete na ko pesa be mutu moko avanda na plateau na ngo réseau lobi ete Félix Antoine mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akasoka lobi likambo ya solo na coalition ya mino ina ngambo vraiment ezwa kango na valeur te boko mo ete boko sukisa solo mutu wana ke ya solo o bino makambo ko lobe kenda ko beboe akoloba lokwa mokonza mboka akoloba te be mokonza mboka alobi bato cité akaobe nini wana to ngito yema na lobate cohabitation oyo de salemi après ba élection ezali na ba autorité morale ya ba famille politique mibale ou bien ba courant politique pona ina loba ba famille ba courant politique mibale mais soki ya yete po atosi courant politique oyo ya ye mais abosana te que il y a une réglementation. Règlement intérieur, il y a Sénat Ezalit. Règlement intérieur, il y a Assemblée nationale Ezali. Ezali, bah texte, oh, Ezali corrigir institution. Donc, nous allons nous appliquer conformément au texte qui régissent les institutions. C'est pourquoi, au moment qu'ils étaient tous valablement représentés. Donc, violation de la Constitution, ils n'ont nulle part. Donc on a coalition ne bokenda kobe moi liboso so bani na FCC na suke ko suka na IDPS yango bango ba yakate ba baraboza bebi no moko te rachu la caramel ba ko loba toujours lokwa nde ba loba kande ko Vital Kamerhe azali te beranda ko remplacer wana ba bi lokwa mabunda azali te wana sima ako mata do boko travailler bebi no moko mais sikoyo biso to lobi to travailler na binote mais bino à chaque fois to lingi to sala et bino mutu bo bloquer biso mais bobo sani ke na coalition l'air to sala ki to tiaki soki numéro 1 zabino numéro 2 zabisot donc bisot on sala l'intérim na bino do toya na bisokat donc eko sala manango kaka donc yango na lobaki na bino l'autre fois mayele ya politique to yekola ki yango na IDPS lelo ezolakisa ke bato bayaki autour ya Kabila bayekola na bango politique te parce que soki oyebi ke numéro 1 ezali Mathieu numéro 2 ezali Ambroise soki oboye ya Mathieu aya Ambroise akoya ko couvrir lidusu na ye po Ambroise azali moto na bango o est-ce que oza penza moto ya mayele opekisa numéro 1 na yo aya te do soki yo pekisi ye yo moto sali buzoba soki yo pekisi ye aya wana na ngwa pekisi nani yo komuko ba parabole bolo c'est le quoi neto Kabila pekisaki Tambwe Mwamba pardon Kabila apekisaki Tambwe Mwamba apekisi Mabunda apekisi Ilunkamba bokende te poso ki nemi alobi eza Kabila sali baloba bino bato ya IDPS boloba ka mwa makambo mingi boso ko sukisa mate tango okoloba Kabila o babengi les présidents honoraires les sénateurs à vie autorité morale bon apekisi bango yo ozana ba preuve Joseph Kabila Kabangi mais na luti koloba no to loba no boye des courants politiques je ne vais pas parler de famille politique l'UDPS est une famille politique PPRD est une famille politique le courant politique FCC des plateformes politiques qui acceptent de suivre une ligne de conduite et de créer un bloc cash
courant politique ou accepter une philosophie pour suivre une certaine ligne politique. Maintenant, l'autorité morale du FCC, c'est Kabila. Donc, lorsque Mabunda ne vient pas répondre l'ordre reçu de Kabila, rien à dire. C'est la suite logique, madame. C'est que la seule coalition, il y a solo ya ko kufa pe ya ko kundama. Po boko ka comment fait bo sale loko moko, ba ba bendi dra na ngamu na ba soupe ba bendi dra na ngamu na bango. Sikoyo. Soki ezali ya ko benda dra. Bo mbetu. Po dra ezaka moya ko finika. Mais omoni mutu azana mukolo mbetu te. Mutu azana mbetu azali. Bo soki yo bendi pe dra, bendi dra ti, bagotike lo pe dra. Okue olali na se, mais mukolo mbetu otika la kana mbetu ti. OK? Mukolo mbetu otika la na mbetu. Yo ko la dra, mais okolala wapi? Mais toko lo bakasite tant botali kaka mabunda botali pe ndeko Alexis Tamwamba mais to mona ki Chantiline Ngobila mbaka wazali pe mwana na kati ya FCC to mona ki ndeko plus mabulo ya DG to mona ki pe na kati te bango bazaki bandeko FCC te obe mabunda na Tamwamba mais au moni te ka bazu ba problème bazui ba problème oh maman zaini rachula caramel awa nazolo bana yo Pius Mwabilo komi na ba problème na bango na uto tanga tweet ya Nehemi Mwilani ya lelo na tongo azali ko kolobake ils ont été trahis par tous les Kassaïens qui étaient dans l'FCC abandi ko tanga atangi Lambert Mende lolika mongo to ko mona na lamuka to ko mona ka babi olika mama kilande et même soutien na FCC. Oh, mais kasi koyo sok makile zo ngana loba no boye na loba na yo PPRD eye kokota na Kinshasa na 1998-99 babandi ko lukandenga ko créer yango ngai oyo nazali parmi batu oyo ba sollicitaka pour la création d'une partie de la jeunesse muto akutana kana ngai ezali honorable Francis Kalombo. Mais lokola nazali musisa ya IDPS mais Kalombo tozani na IDPS il de ande ko ensemble était bongo la vie l'air ya Zaïre tozalika na MPR ou bien IDPS yo évite toki kaka ou bien MPR ou bien IDPS ba wana siko PPRD aibosa na ke azwa bato ya IDPS même Batuya a utilisé ça la campagne. Honorable Francis Kalombo, solution. Vous comprenez? Gérard Jekoko Moulumba. IDPS. Mais PPRD a utilisé Batuya IDPS. Mais les lots. Il y a ça la batne, mon côté. Ana batute, so ka sana batu faut ça bato babanda ba kokisi to bani 18 ans do seke abanda ozo batu ya ane oyoti. Mais oh nyonso sala na bango bala yo bino pende kwa IDPS bo mimboka to bo mamboka na ndeni ko bo mamboka na eloni bato IDPS soki lelo to komi na position tozali bato boni bazalaki koloba pona chef de l'état mais lelo auto pesa bino message en 6 minutes il vous a relaté la situation de 2 ans de sa gestion et ce qui a précédé pour que Bango Baya Kota Lelo na pouvoir. Il vous a révélé à Betelibino Lisolo Mobimba. P à Betelibino Lisolo lorsqu'il vous parle de la coalition. La coalition, maintenant, dans le discours du chef de l'État, est conjuguée au passé. Ce que vous yokaye bien, te. Vous yokaye pena malamu. Abi français ndeko bungi sabatute. Yo meka kasiko ko manyola ngomwa muke. Po le chef de l'État a utilisé ba fongola moi mingi. Akangi. Ba terme leki moi makasi. Ba terme za clair, za français. Mo ndemba sima rachula kama photo senga mokonda mboka asala aloba na État des Nations na monoko mboka na lingala po ba manyola. Po ba ko sentir comme si ba fongola et kangama makasi. Omani, pour la première fois, Fatia Koti na assemblée, à côté de la palais du peuple, Mba Liboso a tombé le Pilikolo. Banda comme président. Est-ce que vous remarquez? Et Nicolobani. Il est pescac. Olobi? Il est pescac. Azali wana.
Mais à comment dire mon la République démocratique du Congo tant on retient bon tozonga IDPS na 10e rythme auti président et IDPS auti mazayi susu te akomi moto ya bato Nelson Mandela azali mokonzi oyo azali kosangisa FCC INC AFDC soki nini Nelson Mandela na ANC baza kokanga likofi likolo ti akomaki président azali kokanga likofi te donc sikoyo mais ye ntango abandaka azali kobanda te ye baninga babandaki ye aye kolokota yango mpe na katikati akotuma mosebile wana azotombola nanu te ana ring ana bagar azobagare loko azotombola nanu te ananu kobeta azotala lere bakweya kao ye apesa biso message Charlie Kadima bawi bandeko Kasai badecevoir FCC bon FCC zaki ya bato mboka bino ni bosi botia yango esika bopesa yango mpe na couleur bango baza na couleur na bango baza na bacouleur na bango baza na bacouleur na bango ndeko Sami Badi banga sa atiaki cravate abi alati ye wana ona ensemble babi kasa banani badeboshaki Sami Badi banga na IDPS babosani parti bazwaki azongi kaka ndako me nalobi eza ya biso te mboka eza ya banani ya biso te bino banani ba congolais Sami Badi banga za congolais maintenant pour l'intérêt supérieur de la nation alanda bino ba étranger donc ko likambo wana likambo ya baluba likambo bakasa ye to ko zonga toki na lamuka likambo ute ko bota mbutu boko mona teke tribalisme e makasi uta Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nini azui boko na mboka tribalisme c'est ko to komi ko bana obiso bakasa ye obiso batandu obiso batabandu zo laksa tribalisme c'est quoi me bino bana bino ya solo biso to sali nini bakasa ye to zo na eloko nini okoyebisa ngai ba boko nzambo ke zaina na président uti na ngambo Kasai boso bokonza mboka ye na président uti na mboka na bavotaki eka na Kasai po ma président boli konzima mabe te nyonso tu mokonza mboka ko sa eza mabe soki yoke na ngamba Kasai atombola be mosa po abima président ndenga bimi président wana bavotaki eka na Kasai na limite bavotaki na Kasai te bavote ye na étendue ya république bavote ye Congo mobimba azali président de la République démocratique du Congo na pona ba oyo bavotaki na pona ba oyo bavotaki ete yende président sikoyo soki bino esali nango bino mutema mabe po bobanda koloba depuis kalake na mboko yo muluba kokoma mokonzi te ebandi lero ta aujourd'hui tout ce que les gens étaient en train de dire et balukeli contre bango parce que nzamba lakisi bino kake moto asala mokili ezangai moto pe a programmer ba oyo bakokoma ka bakonzi na mboka oyo ezaka nga bolobaka ni toute autorité vient donc seul Dieu sait qui peut gouverner ce pays. Tozonga discours mokonza mboka tant ko beta liswa consultation tobité Charlie Kadima na katika discours wana peuple congolais azilani na likambo wana tant toko est-ce que likambo ko simba ya solo oh mokonza mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi discours wana toloba no 6 minutes le chef de l'État a parlé de compatriotes na atangi compatriote na discours ne 5 fois. Vous avez compté na bambala. Kasi pona ko pénétrer sens ya adresse ya chef de l'État. Pona ko pénétrer sens ya maloba ya moto. Il faut ko yeoka combien de fois utiliser ba terme et ba terme wana ezali ko représenter nini. Les compatriotes 5 fois. Le discours personnalisé où il joue le rôle de l'acteur principal. Il vous montre qu'il est le seul garant de la nation. Là, il met en application l'article 69 de la Constitution. Dit bokendaka sikoyo botanga kato moni ke bozaka na ba article bozaka na ba constitution c'est le seul article qui lui donne le droit de veto d'agir en tant qu'autorité suprême. Mais quand peut comme manuela on muke bato ba ko landa ba yo kango lisu nde article oyo epesaka ye bokonzi ya coagir que en tant qu'autorité suprême, c'est-à-dire dans l'armée, dans la justice, dans la politique. Nde pas ya comme autorité suprême. L'article 69. Sikoyo, pona kolakisa yo yango,
Au moment où discours, le discours est personnalisé. Le discours est personnel. C'est-à-dire quoi? Le pronom personnel « j'ai ». Il ne dit pas, mes chers compatriotes, nous, alobi, je. Et alobi, je, 4 fois. Je. C'est-à-dire, ils ont ngaï. Ils ont sous biso te. Donc, biso, naba. Kalezaka ne bango. Na mongane komaki, moi. Moi, je. Nous, et agi, na coalition. Ok, tant que tu as bongo wana siko tout na mutuna, c'est que tu as une coalition FCC cash. Passé. Passé. Au passé. Alobi, eloko etindaki biso tosangana na bango. Ezali que tokendaki na ba élection résultat o ebimaki nde esali que ba oyo ba ennemi farouche ya kala. Ba komaki appelé à vivre ensemble. Appelé par quoi? Par le sort, le résultat des urnes. Et ça qui était Fachi président, Sikoto Sandeni. Et ce qui a mis président, surtout le moyen de créer majorité na bango pour que, parce que il y a un peuple congolais mbala simana 2023. Au voté Fachi au poni député pour à constituer majorité. Au moni et causé biso problème lelo parce que nous avons perdu la majorité parlementaire. OK? Nalingi avant na lobeloko yo, oyo nazolo basikoyo ya majorité parlementaire. Nalingi na kasipona l'action élément moko. C'est important. Il peut être sanctionné. On dit qu'il est responsable devant le Parlement. Reprenons. Le président de la République est élu sur un programme. Pour le réaliser, les membres du gouvernement déposent devant l'une des deux assemblées, l'Assemblée nationale par exemple, des projets de loi. Seulement attention, l'Assemblée nationale peut voter ce que l'on appelle une motion de censure. Dans ce cas, la Constitution est claire, le gouvernement tombe. Autrement dit, pour gouverner efficacement et faire voter les textes qui lui semblent nécessaires, eh bien le président de la République a besoin d'une Assemblée nationale acquise à sa cause. Concrètement, le pouvoir exécutif, président et gouvernement, doit être de la même couleur que l'Assemblée. Eh mais tu sais, Jérémy, il arrive que le président de la République et l'Assemblée nationale ne soient pas de la même couleur. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, deux solutions. La première, le président de la République, qui ne peut pas être renversé par le Parlement, donc le peut dissoudre l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut pas être renversé par le Parlement. Lui sera favorable. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est la deuxième solution. Le président de la République va nommer un Premier ministre de la même couleur que la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Seulement, constitution de la majorité parlementaire. Parmi les deux possibilités, Oyo, Mobeko ya démocratie et Pessi, na chef de l'État. Bah, expliquez yo abalobi boy. Le Parlement qui ne peut pas destituer le chef de l'État. Ils ont un pouvoir. Zela. Tant que mususu bako sanakaka kabalobi obako destituer. Bozala kana pouvoir ya ko destituer yete. Banani wa bakala pouvoir. Ba député. Bazali na pouvoir de destituer le chef de l'État. Mais sauf le chef de l'État a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. OK? Donc, parmi les deux possibilités où le chef de l'État n'a pas la majorité, il y a la dissolution de l'Assemblée et la reconfiguration de la majorité au sein du Parlement. Mais non, soit au Salimoko, soit au Salimoussou. Donc le chef de l'État, Azana nous lisusu mutema malamu. Azali nanu lisusu mutema malamu parce que Batu, Bazalaki Kozela a dissoudre le Parlement. Compte tenu, il y a comportement, il y a président, il y a Sénat, il y a présidente, il y a Assemblée nationale. Batu Bazalaki Kozela. Lorsque le chef de l'État allait venir,
à dissoudre le Parlement. C'est ce que les gens entendaient. Dissoudre le Parlement. Si le peuple commence à le crier comme ça, c'est le peuple de la rue. Donc, plus pas le peuple, c'est le peuple de l'UDPS. Mais c'est le peuple congolais, ce n'est rien que l'UDPS. Ce n'est pas un bourreau. On a, parce qu'on a vu il y a UDPS qui bête, bande quoi yente bazalaki bande quoi FCC bazalaki tout le monde a il y a UDPS ya ko bête ndeko Charlie Kadima. Bon mobiliser qui bande quoi UDPS karabaya. Mais bon sikoyo ezaki ouvert. Puis la simana yango to moni mo konza mboko to mo misapi mibale. Mboko ko kama malolenge kandele ma weja. Ouvert na batu nyonso te. Ba oyo ba yete. C'est que bazali d'accord tête. Tambouamba yete pour azaki d'accord dans le chef de l'État. Donc congolais pe oya kendaki kunate. Parti politique pe oya kendaki kunate. C'est que zaki d'accord té. Donc, mais biso toza d'accord parce que nous savons que c'est la voie par laquelle le Congo va trouver sa sortie. Nous kashaka di matoko banga boko ko trahir biso té. Ngongo yango ti. Pas to comme mono be lisanga na bino bande kwa IDPS. Parce que tu comprendre que tozo sangana na bino bozo ya po botia biso bambeli na mukongo ti. Banda to bandi. Lelo ministre ya justice azawapi. Parce qu'ils sont là pour poignarder dans le dos. Aujourd'hui, le ministre de la décentralisation, vous n'avez pas vu ce qu'il a commis? L'ordre de mission qui lui avait été donné par le chef de l'État. Parlez de Minembo là-bas. Donc, il fonctionne contre nous de la manière dont vous savez bien. Nous devons aussi prendre des dispositions pour jouer en déjouant leur jeu. Donc, tu peux jouer en gros et bandeliti souka. Bazan a privilège na monopole ya politique te. Tu comprends que bon on a ce que monsieur Nelson de Charlie Kadima na bande ko be bazali na poto to komona ba Emmanuel Piana to komona bande ko na biso na ngambo ya ba Pascal Chiyoka ba kozela ba mo konza mboka la ki biso. Ke semaine oyo akozongela biso. Awawa kaka awa to komona mon papa chéri Cléo Kale wabi to kotuna mutuna bango so bavani ba ko benga Rachula Caramel et Fanny Mputu de le ma weja kuna mokonza mboka ba ko loba lelo lundi peuple congolais to bande ko bali banda mboka to biso ba tozali atozela nini pa ina yo bozela mais kasi so consultation et bandi ko salema c'est pour rechercher la nouvelle majorité. Et Lingi Koloba que dans une nouvelle majorité au sein du Parlement. Okay. C'est que Lingi Koloba que l'informateur du chef de l'État, selon ce qu'il a déjà comme information, le FCC n'est plus majoritaire au sein du Parlement. Est-ce que tu retiens? Landangaï Nassilissa. Le FCC n'est plus majoritaire au sein du Parlement. Maintenant, lorsqu'on va reconfigurer les choses, là où va basculer la nouvelle majorité, cela va permettre à ce qu'il y ait un formateur du gouvernement. À ce moment-là, avenir ni boko pesa na tango ko lobana sikana eske oko miyo ka soma la bobino bande ko IDP boko talo be na ngam na bino boko tala avenir boko tango gouvernement e na mbutu boko se petit peuple boko te bango sika wapi. Kasi to sande ku to pona intérêt petit peuple. Pour petit peuple aibi makambo to zo salo eza pona intérêt na ye. Na ndimite ke petit peuple ndimaki bakata minembo ko makomine. Na ndimite. OK? Le touti na Goma. Pendant que tu es na Goma, bango ba to koti na nini na to sali ba conférence, ba mini conférence na Goma. Tolongwe Goma. Ba to mususu bazonga ki Goma après biso. Mais boyoki te ke ba buki prison ya Beni. Ba libérer ba ADF nalu. Ba libérer ba ADF nalu, ba buki prison ya Goma. Plus de 1000 personnes bazongi lisusu na Zamba. Or, objectif tokendela ki zalaki pour pacifier le coin. Maintenant, total kaka bino bozo. Parce que tu comprends bino boyobe dile numéro na ko moi déjà ko sala ngasi boyobe bato papier na bic, boyobe bato ko loba. Et si ko fo bo kanga te, si ko bo fongola te. Ya ngwana makambo ko sala makambutu mutu ko zonga parce que ya solo ko sala musande longo banité. Oyoka ki chef de l'État
na adresse na Bino ka to yoka adresse bino. kasi yoka ye yende mu garant ya na tovandi aka po toyoka bino yende to mokonzi ya mboka, c'est-à-dire les autres qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils savent qu'ils ne sont pas chefs du pays. Bazali nde ko sala po ba bloquer chef de l'État akokisa mission na ye o ya yelité parce que ba yebi que en accomplissant sa mission, c'est eux qui perdent le pouvoir, c'est eux qui perdent le contrôle du territoire national. Donc, l'intérêt du peuple congolais, c'est que l'intégrité. Au chef de l'État, c'est à lobby, égotique à la kokende, attendambouté. C'est-à-dire, morceau, mon côté à Congo et au Katana aussi longtemps que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à Charlie Kadima, merci beaucoup et nabatonyo so bavandaki bakaki biso bobi ke Charlie Kadima linga koloba mingi et poete aluka kaka afungola bandeko baimboka bakongomani misu. Na pesi matondo mingi a ngambe maboko banque balobi kuna na Grèce soki a ngambe maboko banque te ezali vraiment mobulu mingi. Merci beaucoup mon papa chéri papa d'amour Cléo Kale maman Del Moadini Kombaya et je vous fais des bisous, je vous dis toujours que vraiment c'est ça ma nourriture de tous les jours. Racho la caramel correcteur news télévision. Tout beau ça la rabinoté toujours. Bisous à Dieudonné Maweja.